Capage TV. Capage TV. Nguya Satunda Nguya Papa nangai Nguya Satunda Nguya ata oyo na mona te na yebi oza capable ya kopesa bomoi na mikuwa oyo ekauka sujet de gloire ya liwa ya lazalo yo mosekwisi bawe telema loba bomoi ekota na mikuwa nanga Nguya Si en tout cas tu continues dans yo bien et titre album nos années Nguya Nguya pourquoi Nguya Nguya elaki na ba moment oyo malade oyo ya coronavirus yaki là bakangaki biso ba biloko tout vraiment tozalaki enfermé makasi na moni ndenge batu baki koloba soki malade ekoti na Afrique to kufa lokwa bandakala ngamo na komi misusu na travailler en collaboration na équipe nanga mobimbo bana Brazzaville na zapena ba nazo sala pe featuring moro donc na frère moro pe ya Kinshasa awa na ene moro na biso awa nazo en plein studio pe awa donc non sala pe featuring moko motema eponise yo lise kwa ya baye bakofa nadimi kozala nayo moninga na ngai ya sika. Habillez vos enfants de la tête aux pieds avec des vêtements à la fois tendance et confortables chez Kimiti. Chez Kimiti, on craque volontiers selon la saison pour une robe, une jupe, un short, un jeans, un manteau, des chaussures, tout pour une silhouette enfant, tantôt chic, tantôt décontractée. Et pour compléter les looks des enfants, Kimiti vous propose également des accessoires enfants parfaits pour le quotidien. Retrouvez-nous au numéro 22 de l'avenue Tabouley, ex-Tombalbaye, référence rond-point Mazière, commune de la Gombe. Pour tout contact, appelez-nous au +243 82 81 43 835. Si l'on réunit confort, ambiance musicale appréciable et bon cocktail, cela débouche obligatoirement sur un bon cadre. Sleep Lodge vient à répondre à vos attentes. Avec un flat hôtel répondant aux standards internationaux, lounge bar chic avec un cocktail subtil, boîte de nuit branchée, disponible pour vous de vendredi à dimanche. Sleep Lodge vous offre également un restaurant avec un large éventail de cuisine du monde à choisir, des plats exquis. Venez déguster une cuisine raffinée dans un cadre unique. Retrouvez-nous au numéro 6C de l'avenue Nguya, chaussée Lumumba, 12e rue, limité résidentielle. Pour tout contact, appelez-nous au 089 65 00 15. Bienvenue dans Capage Télévision, merci et ravi de vous retrouver encore une fois dans cette émission des Capage Télévision. Je suis là, Madame Capage Télévision 2021, en tout cas, n'a sûr que dans recruter. Faut boler les trop. N'a sûr que total à mon bureau. Mes félicitations à Rosie Gucci, ma petite sœur, donc Azaki na moi. Kobomba ma parce que collation des grades académiques naé beaucoup monde en calamité. Merci pour avoir venu soutenir à Kozonga. Donc nazara bien abattu, nazara abattu pas supporter nga
Bien sûr, merci Naba Onyo Swazo Landanga. Tous on a invité Nabiso Raza spécial. Merci à mon président Chabani Record parce que toutes mes émissions ça passe aussi sur Congo Web Télévision. Donc de moments na bobo na osu ana Kinshasa na Congo Web Télévision. Je suis avec ma sœur qui est spéciale pour moi et pour vous Afia Massoui. C'est ça? Ah oui. On a prononcé en Kitoko. Kitoko Makasi. Bonne santé. Zamazo Badela ça va. Ah ouais, bonne tout comme la fin de l'année hein. Observation ni Sali durant 2019. C'est 2020. 2020 pardon. Eh je suis souci hein. Mokila ngweza la ka boy. Moi na moni année ezaki année moko ya makasi vraiment parce que là to comme à la fin de l'année 2019 ndongo bande koloba tozaki tuto bagé année ezala année ya boya année nde ezala ramenzambe alaxi biso monene na ya mimi biso na ndenge mosusu tokutai na makambo ndenge mosusu ma par la grâce du Seigneur tobimi nango na kimia pe ndenge mema biso na kimia yango topesaka merci. Séraphin on sala osambela na église ni nga naza na église Christ et le salut pour les nations na Brazzaville. Aouti Brazza hein. Aouti Brazza. Oui là moi non papa na 14 enfants à Brazza. Ba Brazzavilloise ni on sala ba Brazzavilloise. Moi invité na bino yeyo. En tout cas invité na biso parce que qui na Brazza to amboka moko. En tout cas bien na Brazzaville kuna chaque le 31 moko ta veiller même rythme qui ça. Oui, même rythme to éviter il y a tout nzamba sala ka grâce parce que non ba déconfiner bisoté. OK. Toujours quand t'as 50 personnes à l'église donc to éviter tala rasko le 31 ndenge zalaka. Nzamba sunaka. OK, c'est quoi église kuna ezandeni bino pe na moni rythme a koma pe kuna lokola ba église to ya a eza quand même ebelé par rapport à Brazza. Qui l'église est ebelé. Ebelé makasi moni so constat. De fabuza dans makasi n'est qu'un instrument là. Somme. Makasi l'instrument nos ana bima to sa qualité parce que ce moninga beta yo po beti yo po qui l'église est ebelé. Biso so ba moni eza ba fara bo moi pe ba to quartier ba ko funda. OK. Bango ba oyaka ba epsi ou soit bo sangani ou soit bo poni parce que mais vraiment non, c'est vraiment la démocratie. Pasteur wa lobi wana ke ba congolais ba okota do latina sur hôtel extrait wana essaye hôtel ngote. Pasteur Mora Sali na église na azoloba vu ba comportement ya ba congolais po ye Mora za congolais za congolais Brazzaville et za congolais Kinshasa mutu moko te okota lola po ba comportement na biso za mabe hôtel en église. Ba maté bon selon yo aux servantes de l'Éternel et tout. Est-ce que cher eza place ba règlement de compte na bandi? Mais pour Nani, je suis vraiment étonnée. Naïe bien goûté, naïe qui a pété capacité. Naïe bien goûté, vraiment c'est regrettable, hein, parce que tous autres télémalibosso a mis sur la c'est pour édifier et non pour régler bah quand aux uns les cambou. Hier mon soeur Cynthia, je vois nos sacs qui monsieur le Roloba qui n'a pas payé na goûté qui les gamba la mort, les abos les cadans, ça fait pas du bien vraiment. Bah message à Bongo évitons ça vraiment c'est pas bon. Tous autres détruire peuple en Zambie. Biso ba congolais to kotalo la te ponani. Ponzam ba pona biso skoto kotalo la te poani. Musala to saliza musala nzambe skoto kotalo la te pourquoi? Je suis contre ça. OK. L'église oyemba kaka to osala carrière solo. L'église osala ni. L'église na yemba kaka nazo sa pe carrière solo na. C'est facile. Difficile hein. Et c'est difficile parce que tant c'est bossing na zana qui je fais moins de mois ici à l'église siko. OK. L'église siko donc ils dans au bunda ka. Ah, l'église oyebo samila ouais. L'église on a une église fixe. Dans l'église na ngamoko ils amènent avant na ravanda minute parce que nazo yemba na ba l'église oba obenga ngai. OK, na ba l'église. OK. Bon ça na bomba maison bimba. Ça va vraiment bien. Tout le monde a ba yembi ebele to kota na actualité na yo na ebi ke na peut sauter na actualité na yo parce que c'est non parcours ya mulai vraiment te to kota na zona na point ya actualité comment yamba kina no yambi triomphe nen triomphe de Moïse Mbi. Waouh, tu yamba qui ont bien vraiment na Brazzaville on a chanté tu yamba qui triomphe hein. Oui, c'est moni les ana triomphe même hein. Nzemoni les ana. Dans ces belé. Nzemoni belé vraiment. Tu yamba qui ont kitoko makasi. Tu yamba qui ont putozai qui vraiment béni. Vu ba bloko nyo chez les qui on a c'est ba na nzambe ba ko hésiter ko somba album to ba ko chaka maka ba vie privée ya mutu na œuvre sali.
Tiko Brazzaville ba comment ko mélanger les biso tout na kasi des fois yo yemba bolonga bato kuna yo peka bongo ti bolonga bato kuna yo peka bongo non apoto comment qu'il faut toujours ko conscientiser bato non eza bongo te musu makambo bolo donc to comme vraiment na double travail o te na avant no te faut conscientiser bango la kisa bango après comme yana musala nzambe mo kwa sala conviction na mitema ya bato. Merci en tout cas, tous continuer dans bien et titre album nos années. Nguya. Nguya. Pourquoi Nguya? Nguya et la kinga na ba moment où malade où il y a coronavirus et yaki. Là bakanga ki biso ba biloko tout vraiment tout là qui enfermé makasi. Na moni ndenge batu baki koloba ceux qui malade ekoti na Afrique to kufa lokwa bandakala. Mais Nzambe kotalisanga nzembo Nguya pour donner l'espoir à quelqu'un, pour parler aux gens que likolo na nyonso yenda tonda Nguya yango yo kana nzembo nazo bandela tout le temps Nguya pona olakisa Nguya na Nzambe Kapash otala na barret de bus côté na biso tous allons vraiment pour vendre 1 mètre l'église 1 mètre mais oya na bazan de 1 mètre elle a raté oya na barret de bus 1 mètre elle a raté bozo kangana siko soki ke malade ngo ezala ki to linga to suka wapi donc moni nyonso ani zaka Nguya na Nzambe on a linga na tatola à travers la chanson. Ils ont combien de titres? Album ils en a 8 titres mais na bimisa ki nani single où ils a déjà sur le marché où nazo lobela au pe bo tala ngoka awa na Kapash TV. OK, ça là extrait alors. Nguya Yesu atonda Nguya papa nangai Nguya Yesu atonda Nguya ata oyo na mona te na yebi oza capable ya kopesa bomoi na mikuwa oyo ekauka sujet de gloire ya liwa ya Lazalo yo mosekwisi bawe telema loba bomoi ekota na mikuwa nanga Nguya papa nangai Nguya Yesu atonda Nguya Yesu atonda Nguya Yesu atonda Nguya yakobikisa yo Yesu atonda Nguya ozali nzambo atonda Nguya Yesu atonda Nguya. Oyemba bien, dans l'action oyemba. La Daka le Kolabaya. Depuis, on sait combien des années la carrière non? Carrière solo na bandi en 2017, mais la bandi oyemba mon amuké choral kandingi zalaka. Na Kinshasa avant de traverser la mécole des dimanches, il a traversé na côté ba choral. Après on comme na coupe d'adoration côté Nzamba ko sunga taki pour ça na mala moitié pe bandi mokati na ngai. Oyesenga ki na banda sko sa la carrière solo. OK, histoire il y a Mégé nandenga sali repentance na eko ya dans le Seigneur et lever les oni et apprenant à grandeur en Nzambe parce qu'il est capable de tout. Oya lobi mutu morota ko changer mo. La sœur Mégé Nzamba ebaki depuis abotamaki atandenge Satan meka ekoyi baye mais comme azala qui prédestiné à Nzambe moko récupérer lelo la sœur Marie-Jeanne la pisi omboté. OK. Et ça langa bien makasi komona ekoyemba boyo vraiment nakumisa monena Nzambe makasi. Et boba obalwa ke Cindy pe fazonge la ranzila Nzambe pona voir on za Nzambe ko so ki aza Nzamba ozonga na ozonga peka na obinga Kapash omoni na lobeno ni na ozonga ozonga kaza Nzamba o récupérer toujours mo koyebika ndenga ozwai Nzamba ebindenga ozwai. OK, amen. Moi tentation za la rampingi et surtout pour nos ba chanteur ba bato nyoso ka ba imbela pe Nzambe ba difficulté pe ezala ebele bo sala skondeni pona lem sous sortir album to pona ba promotion za ndeni et puis inspiration za ndeni ba retraite de bato so ba nzembo nanga inspiration ya kiboya yo za kindeni. Non, je na koloba ezana ba moment moko te pona na ko sola même na be na ko kada mélodie mo pe Nzamba kitisi quand est au solo là. OK. Mélodie mon pays
boye mango pe bokansa kwa nzembo esala nzembo donc yana ba façon ebele na zo ba inspiration certes to kutana na ba difficulté moi ebele vraiment surtout biso pe basi de faut kutana boye moto aloba je vais te produire pour gagner quoi. Mais papa, c'est l'œuvre de Dieu. Non. Moi, je veux d'abord assurer que nous sommes morts. Donc, nous avons goûté, Seigneur. Nous avons goûté, mais Dieu m'a fait grâce. Papa moro bien, maman moro bien, couple ma pengo bana Brazzaville. Donc, tiens, condition T, c'est là pour travailler nangai. Donc, vous avez déjà un producteur. Dans la maison de production, on a travaillé là-bas. Ok, mais on peut pas battre un coup de pouce. On a marié, tu es déjà. Comment tu es on a capacité de voir un ministère, on a comment ça les. Bon, on a proposition. On pas non pour la voyer. Bon, bien à cahier pour la voyer, bon bien à capacité. Ok, oui, tu travailles qui facile pour nos salons. Oui, tu travailles. Au lieu mon commis banze munayo. Non. Ngamo on a commis, mais sous on a travaillé en collaboration avec équipe nanga mobimbo bana Brazzaville. Naza pena ba nazo sala pe featuring moro donc na frère moro pe à Kinshasa awa. Na ine moro na biso wa naza en plein studio pe awa. Donc non ça la pe featuring moko. Oui titre to bunzi na makasi ya Nzambe. Producteur nanga maison de production nanga pe papa pe singanze moko ezana kati et c'était comme ça et nanguya au pesa na kati ndé sali 8 titres. Ok. En tout cas, Tozo sous deuxième titre. Deuxième titre, Eza Adoration Salaki. Tango yango yo, tango abika moi, tango mafuta, tango molimo, amina sembola loboko, na vinanga ingana mona yo, pwete yoloba kyoko salae. Na bomoi nangaye bate mwe bazalaki tango yolaka kinga yoyo oloba kyoko sala na bomoi nangaye bate mwe bazalaki tango yolaka kinga yoyo. Yeah. Alléluia, alléluia. Sabate. Sabate. Amen. Amen. Tu chantes bien, vraiment, en tout cas, c'est bien. C'est facile d'être en Christ. Ma tentation, hein? Ah, Nzela Oyo. Nzela ya makambo maman. De l'autre côté, là, attends, moi, mais c'est moi dérangeant. Il y a un côté. Et ça va toujours ma proposition. Et on y a comme un boy. On m'a envoyé qui toque au yemba bois peu vrai chéri. Et on m'a dit pas à côté. Il y a quasi kala obima. Eh, on capable mutalo banabi. Eh, non le banote afia kala obima kala. Et autant pour la makolo. Yom toza boyemba peu bien. Yaraka omona. Et na ngoki cité. Toke ka côté moko na ba osukolo ka ya kisité. Kisio ba salo bwete. Ngabi papa na yebi nzela wana te. Oyemba na ngwata mamolo. Na kota te kisi na simba te oyanga azali na bomoi na yebisuka na kosta nzambe na simba te ya pardon to me ma vie kana malembe bwenzambe mo fa pressé vraiment na vie ya na tinate témoignage ni échange vie na yo témoignage oyanga moko na moni na ngabo tato la moi chaque fois na âge ya 9 ans na bela rhumatisme 9 ans na bela rhumatisme on avant tout traverser to kine Brazzaville na la moka kabwe makolo ezo tambola te eloko moko ezo salamate Seigneur papa bondela po papa nanga c'est un serviteur de Dieu papa bondela maman bondela esimbate ba koma ko misanga ba kisi na ba kuyera minene makolo rhumatisme yo sala ngwana muke mama biso abi oyo nini mais nzamba ya kosunga papa
abonde la journée qui a même ba serviteur nyonso pona ko mena bakisi changement ezate a même ba serviteur nyonso ba yana ndako ba entouranga kapashi na tika ko mena bakisi po eleka nga tellement na lembi te na lembi ba bonde la mukolo wana non nzambaza amen le basisi ba telemisinga na telema mbala mo pour kotambola na nga yangwana na komata na lati talon ndeni ata na telemi na yembi na talon ndeni ni lo mo déjà mon côté na mona rabika mwana nzambe puis nzambaza ka bien vraiment merci ba maman ebele ba na état oyo lobiona ba te ebele ba obelisa bana mususu mona boti mwana mo ali chombe mususu aboti mwana malformation muta boti mwana parce que ba mususu aboti mwana bi amone le quoi aboti mwana te ba maman ebele ba otala afira minute au témoignage nous et ça linga bien oko ça ba oni na minute o et puis na mois de décembre o ba biso pe ba linga bota déjà mona ba essayer déjà mona oko bota to moni déjà na problème tel oko ça ba oni peut-être ba ça la mois d'août na mamba bonzambe lobela ba oni lo ba moi à travers émission nazota la caméra nazota la onde ko maman ndeko papa ozota la ngai ne désespère pas nazo pesa message au isa espoir parce que ngamoko naza témoignage vivante maman na biso pa kokai ko bae pende ni mwana ko lemba boy pona bota maki normal na koma na ba rhumatisme ya kimukolo boy mais je te parle ça la confiance c'est pas na nzambe nzambe nda azali kolo na nyonso obota mwana ya koka obota mwana ya ndundu obota mwana ya malformation non pesa nyonso pas na nzambe aza capable parce que ba ope baza bakoka bazo salisa poko mona yem sou mwana aza normal mais yene mutu makasi pour ko isem sou na AVC mais mona ozo négliger oyebité le lendemain nae donc remets ton sort à l'Éternel yemo kwa yebinde nini a rosala et il agira toujours amen toi na dossier mon awa papa biso Denis laisse aller qui a lobinde tozola tabaji pa milai ba clip musu ba tozo sana ona ba jipa milai ba serva ni kozi panzoto yango la biso ba album na bino zote kamate il faut moi pe ba ser en Christ vous savez dans les seigneurs mon boire quand même moi waouh et ça va bien ba pasteur ni ko mi kanga et tout tant on va Denis laisse à lobby mais le tu te dis quoi tant on va m'emmener sur les émissions là oh faut ce que tu la dernière fashion binaï na ti kilo atayo habitant ba frère bon ça va ni il faut moi ba boire maman waouh et ça moi bien Bible et le binabiso vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas et moi je viens comme ça sous qui na kati so inde nini na ina kilote mo atayo moko oh tant que ça ba biso ke au hasard servant de l'Éternel au doutez-moi donc différence c'est ça quand nga ko no lo baté parce que ma commis yango ne mo mtezo ba que vous verrez la différence donc faut boke senez à la radio ma sœur na ba frère na ba pasteur bon moi te que beaucoup mo si li sakondima ba ya bato ba nimba ya dans les seigneurs on va dire à bongo on ça dans nzambe mo ba bi comme trop ko lo ba temps de la fin temps de la fin, l'eau dans le baka et on attend de la fin. Vraiment, tous à la vraiment vigilant, tous à la vraiment prudent parce que diable azo lukanaba n'engenyon so pour na détourner bisoma, tous à la vraiment vigilant et prudent. Vraiment, c'est que l'eau nous baille merci. En tout cas, la oiseau landa biso, tous décortiquer album Nguya. Nguya toujours, tous en haut vraiment. Bah oiseau wapi. Ils ont déjà. Ils ont la plateforme nyonso. On a linga écouté kangote donc il suffit de taper Afiamasoyi Nguya. Au mona yango ne bima nyonso ba actualité na nyonso nyonso e bima na kati eza na ba plateforme nyonso vraiment ya télécharge. Ce qu'on a kinka pour la promo to avec ta famille et tout ba featuring kaka. Na yo ki vraiment kin pour ebi kin eza base. Au kozala na o poza na o puis mais ceux qui kin ebi ka kin de eza na makambo na yango donc on mona ya ki je fais moins 2 mois ici na ki ka pour la promo et maintenant là il est temps na ba ki na ko boite faut na les capé na Kapage TV ba na Kapage TV pe ba vivre Nguya na Nzambe donc yango moni na leki awa et après awa na songi na ngai c'était seulement pour na ba promotion na tant que ça la prière na yo lo ba Nzambe pe na so routine de la yo bolonga ni to muto pe na osunga yo faza ndenge na ba prière non parce que entre parenthèses tozo mona battu belo baza célèbre bazo so ba ou na ba mariage mona muta sali carrière na ye sali pena papa ce qui de ningonde matu Samuel boismbie ba exemple no so Michael Abay sozo tenir toza ner solidité oza ba base to mona rap ou elo mo boy okoyo ko lo bani pona nyoso na lo souhaita nzamba sa ni pona
apesanga kaka moto aza ya malamu wa ko comprendre nga parce que musala oso ozwi mutu azo ko comprendre yo tes patients ozo mona tozo kutana mutu mo aloba na ngelo ko moko linga soko zo bala mutu bete na musala nde toza bonet singa mutu azo ya pona bala nga par exemple il faut yeba que nazana ni un moi si ya mi bala linga pe mus dollar azo bala nga bali na nu afia abali pe musala na ngai posoka bali ka afia bali musala na ngate e bandoza la problème et ben nous a problème pourquoi bala ngai abali na musala na nga pour comprendre que bon ero nazana afia ero yo musala afia pezo senga pour atika pe pour soki te abali ka mutu atiki meloko moko abali ka mutu moko yango zo mona mbulu ekezo kota donc faut toujours tout le karabatu ya bien mais babi pe mikolo basinde bana soumission te bolingi parité soumission est vraiment te non dans la Bible parité ezate biso c'est la makambo Bible dans la Bible parité ezate na Bible penza baboya mo wane kota ekota te donc biso to landa rande au Bible lo baka siko avant charge ya mariage selon yo et puis ça me rappelle banani charge batoka bolaka toujours neni to pesa banoko to na aider to pesa banoko to pesa en église to pesa ba parents to na ba master couple encadrement couple mais ba témoin bazalaka non ba témoin bazalaka biso selon yo selon nga mona ke ba témoin mais na compta vraiment ba témoin te na mona ngande biso mi balende kaka biso mi balé so yeli kambuiza to vandi biso mi balé to bongi nga vraiment na za bongo na bongi sana ni vraiment no ke na libanda te so na bundinga mona kotisi nzambe na bunze ko kite wana ne peut-être na koki ko mona libanda témoin parce que témoin aba benga ba parents so benga ba témoin to zala na témoin so na zanga mobali fois zana ba témoin nga pena zana ba témoin na so to zala na 4 surtout zala na 4 donc faut na oki romona bango so kité na lingana ni biso mi baleka parce que mutu azani ka mutu nzambe nde mutu ya solo. OK. Enfin tu parles tellement bien et tout donc kotso na nini na mo ba makambo bele ba bibino soki ozana on ebandeli boye succès vraiment ya au-delà makasi tende to bilo kwa mama lor mbongo moi banzembo ezapena ya mawa ya pasi nde ba cap de nilesi lelo na sindika ya Rufa Patrice on a banzembo mawa kolela et tout banda zoa banzembo changea on dirait ça ba tunyos ba imbela nzambe na ebandele mona kaka lobi to lambi mikungu pesa akenda bien ouais tout mon tir papa eva vraiment et bunga so on ta zui kaka ba bon te ke bozo bunga ça fait ko poesa kondima na biso ko poesa kondima te on est biso capable to comme na ba tembele za tamu susu non mbongo pesa tamu susu non mais atana mbongo pe on ba tentation za ka ba niveau na ba niveau lelo kozabwe kapasho ebila robandaki to kotala ba émission mais makambo okuta nango comme si ko na niveau pe alikolo mo ate ke makambo ya se wana eza esulte ba do ba combat no ko pe ba combat likolo ba combat mata bon changer ndenga ozala ba non ozala toujours te changer na nzambe te nzamba changer te ya zabiso ni moto changer yo moni ke so comme otiki moi misili comme na moi viande comme le posa moi nzembo viande c'est un peu ça, mais Nzamba changera. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nzamba changera. Donc, Azaka Nzambe, message is à la Kana Banzembo Nyonso, Ezala Yamawa, message is à la Kezala Yasengo, message is à la toujours. To changer tes messages is à Kande, Ezala. Ok, merci. En tout cas, tu as bio bien. Merci. Et l'invité sur ton titre, proposer lui sur pour tellement zoïba bien, tu y ballon et puis tu y balé ni touche. Na oui, Malangata Banzembo Mutunyoso. Ya maman alors. Ya maman alors, tu y bats. Sandra Mbouy, oui bien. Lokola mwana nyonso ya moke ata pasi ata esengo suka si havanda na loboko ya tata na ngai bipai nyonso na lembi akotelemaka lisusu bipai wapi nazwaka makasi na loboko ya tata na ngai 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 ema na loboko ya tata na ngai 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 ema
loboko ya tata. C'est pour ça poser ma question. Yemba Isuko, pardon. Yemba Isuko. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Te yemba loka. Oh, la question c'est monsieur Sili to comme yemba Nzambe, pardon. Baksa susu. Masali ya Nzambe oyo baza kote abiso tango nyonso yebite nini oyo Nzambe asalela bango po basalelaka ye. Okomona ngai tango nyonso na nzela kaka ya eklesia oyebi te nini oyo Nzambe asalelanga mpona kendaka eklesia ye. Ah, moto kutu oya mokili soki apesi eloko osengi merci ye. Ebongo kolo ya pema ye topesi ye nini. Okomona ngai tango nyonso natiaka kombo na eklesia oyebi te nini oyo Nzambe asalelanga mpona salelaka ye. Ngai yo nazali reconnaissante ye. Makambo asalelanga ya minene papo yo. Nautala libolo ya masumu abimisinga yo. Esika nazalaki ya liwe abimisinga yo. Mikolo na ngai ya kovivre komakinde ya kotanga ye. Pongi na ngai na butu kaka bandodo mabe papo yo. En tout cas, ngamo manager. Ngamoko manager. Naïbio du Moutiri. Pour niveau zoyemba bien, waouh, je te dis la chanson à Rite Missa, ma petite sœur, carrière Malamu. La Pessimbote la Sandra Mboui. Loana Massananga, maman pasteur, ouais. La Pessimbote, maman Lormbo Kalaté Tourzoé, puis à la Capage Télévision. Et ça, là, vraiment bien. Moi, gentil par rapport à Onir, ce balandi, on a Capage Télévision. Tu retrouvé au Wapi. Dans surtout le numéro, na yo, manager, Nior, ce bateau, na Braza, on y Hollanda, somba penal album au rose penal bateau ba chop beaucoup lilo bana on se balandi on a Capage Télévision vraiment on a CP Makasi je suis trop à l'aise donc naza à l'aise Makasi donc bonzi makutute avant qu'elle fois il y a sous ouais OK déjà mais message sous donc tout le temps il y a sous donc na début kaya ya nazo zonga biso donc là no ya que monsieur liboso no ya na bana banda bisika tout comme solo baiser vraiment tout développer na CP Makasi naza qui vraiment très à l'aise que mon Dieu vraiment vous bénisse ya minga bien gentillesse et puis donc régie finale bino tout na sima caméra na pesi bino mbote et votre sœur Afia Masowi est là na ya kikin pour na musala na sali musala donc Nguya est là les autres sont à Brazzaville vite pour na aussi li sa musala ya album Nguya parce que je suis en plein studio na zozonga pona finaliser ma camunion sona ozonga pe awasko pona ko lancer album et puis pona ma concert awana Kinshasa vraiment so bolingi bo retrouver nzembo na ngai Nguya bobeti kaka Afia Masowi Nguya ou bien bobeti Elina Gospel Centre boromona ba information nyonso sur votre sœur Afia Masowi ba pesi bino nyonso mbote sona banzo tanga awa boloba ono le kai na Capage pesenga mbote te utanga kombo ya mututi na pesi bino nyonso mbote tous les musiciens na pesi kavia papa na ngai mo bisika vanzi papa na ngai nganga ko leka papa nyonso mobali alinga ngai so leka mibali nyonso a de se barater vraiment papa na pesi mbote ma maison de production Elina Gospel Sound na pesi bino mbote merci papa Bob Mapengo et maman Dorian na confiance wana bosali na ngai donc merci vraiment merci Capage merci à tout le monde merci vraiment donc je suis très heureuse. Ma contact est à l'Otoloba. Bon, donc que mon Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci en tout cas, ma sœur. C'était vraiment bien de te recevoir. Merci à Doudou Montiri pour l'inviter. C'est la famille reste sacrée. Merci en tout cas à Congo Web Télévision. Merci Arcel Maëla. Merci Nabaronio Sobalandi Bisso. Prochainement, on a invité Moussoussou. Bonne année, joyeux Noël, que l'Éternel vous bénisse. Bisso ba Nanzambe. Mbamba Yesu kana décembre to aka na Yesu biso émission mimi ya Yesu kaka poto bien importance na ye parce que batu né na mona ba na ba WhatsApp
ezala pour président Fatia Lobike to kinda mbala mo système wana so ezaka ndenge zala bongo bo comprendre mona na nzambe so zui opemi ozipeta on la capage télévision comme nzambe po batu niveau bo kende et sanga nzoto malili on bo préférer ba émission boye ozo kumisa nzambe parce que yenda za souverain mutu aleki azate monene na ye mikamwa mamnyoso ya mona tikeli pena afia akumisa ye poto wana lo so pesa nzambe te merci ka to mona na ba famille tozo mona na boye ba relation sika to pesi ka merci nzamba za na bino pe mabota na bino to se sana nzemu moko ka ya on to ka bone pesanga kana te yo pesanga oh motema eponise yo lisekwa ya baye bakufa nadimi kozala nayo moninga na ngai ya sika moto ya na ngai seyo nakoma moto monene na mipesi mobimba na ngai nayebi okobwaka ngai te zela nazali kokende etondisami na mabaku mingi yaya ya yesu na ngai kotika ngai te nakokweya nzambe 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 ekimelu eza semoko sekombo na yo. Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et des prestations de services. Toza wana pona kosunga to pe ko aider bandeko nyonso baza na difficulté quel que soit na poto to pe en Afrique. Congolese Progress met à votre disposition les agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors normes et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongwe kendaka na poto, oza na besoin ya ba construction na yo esila, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres. Service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. Bonjour, bonjour, Banakin. Ici Choc Luciano de Montréal, Canada. Je viens vous présenter mon single 4AM sorti dernièrement. Tenez à ce que ma musique soit présentée à mon pays RDC, Bandeko Nanga. Soyez alerte, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Vous pouvez me suivre sur ma page personnelle YouTube, Choc Luciano officiel. Sinon, Instagram, Choc Baramba Luciano. J'ai aussi Facebook, Choc 514 Luciano. Sinon, Snapchat, Choc 89. Bandeko Nanga, à bientôt. On est ensemble, c'est la famille. Choc Luciano, l'étoile qui monte. Si l'on réunit confort, ambiance musicale appréciable et bon cocktail, cela débouche obligatoirement sur un bon cadre. Sliff Lodge vient à répondre à vos attentes.
avec un flat hôtel répondant aux standards internationaux, lounge bar chic avec un cocktail subtil, boîte de nuit branchée, disponible pour vous de vendredi à dimanche. Sliff Loge vous offre également un restaurant avec un large éventail de cuisine du monde à choisir, des plats exquis. Venez déguster une cuisine raffinée dans un cadre unique. Retrouvez-nous au numéro 6C de l'avenue Ngouya, chaussée Lumumba, 12e rue, limité résidentielle. Pour tout contact, appelez-nous au 089 65 00 15. Capage TV. Capage TV.